mwana bidele bide mwindwe eza maladi tena koto vitalo mwindu mama eza maladi tena koto vitalo oteka yetu kontinone uzala lokola erodi mbuzi yomida yazalaka mwindwe muma yazalaka mwindwe bizonya nzuka bayindwe mwana bidele bide omindele babosa bayindwe saka sumba tieka mboka na miroa bisusu bayindwo zela Zanzibar ana wintati utiko na ila kore usika na Jamaica mboka bomane Hollywood lega lobaki ambaye ya no kaya no isike mama mame wodi mbuze no santima ya lobe ni moleo mwana nyoso ya bota mawita na muasie mwana nyoso ya bota mawita na muasie ale biso tubina nanga mama yetu debine mulu kwenda malongu ya kalaba fila mani mukwe mani mukunzi mwana mani mukutata mkunzi mani muku ya yehode yetu gebina na male yetu gekota na ngazona yetu gebine imenye zegaluke tulu salama ngwe nazolela anazolela bulingo na ngaye babeti balobi bamuniyo na bwade na byansi na mwadi asemi adozenga alute tulu zenga mangwe zenga ehoni bungu alimondo yidila kyade zenga mama ye eluke tulu zenga nkento ezenge imenye zenga luke tulu salama ngwe soki ngayina kanisi mambu yo salaka papa mbuzi na ndenge yo lambela kayeyo kumibona malibanda yenza mikukondo mbongwe pasi badepite national yenza mikukondo mbongwe pasi imenye zengaluke tulu salama azolentinga erodingwe azolenteza mutamundu mumbuzi nukuzitenga alinatisa ayaya amama emutatela kamama kabela mandali mabiri emude roni mama papa erodi kutiza mina mwana bote mama etigine sona papa erodi ya wita kipoto papa ya kina ngomwe bele batuba kwekisaki bongo na yo ambiance ke erodi ya pashe erodi ya sindike erodi ya bibina mbongo na ye tango ya bibina mbongo na ye erodi ya bombi botaje bakula soki yo la tela mbamwindwe akomi mwindwe soki yo la tela mbaruye akomi ruye etigibina na male mama kwidi mama bapanzeli una sima bakwidi baba erodi mbuzi bapanzeli mama na bine zona samole soma baba melibia atongoni molani na mesa ekumakanini sero alina bina nangama erodi mbuzi toginango epite national baba ya bane baba bane bene alena bina kabetu tebine aleni baba yenge bine zona mama na bine aleno gona maboko na bosha rosa boyi erodi mbuzi yakanan aksanan guitar na yo natala ngona nu bien oh guitar oche nini mwana oyo expliquer ngana oyo eza bidon oyo eza nini ya bidon oyo ya bambu eza ya liboko ya kiti ope ba bambu oh liboko ya kiti oyo liboko ya kiti nde na danse ba marche na lati sima na zwi na tsali ba kazi nango na lukipe aza na note normal aza na do re façon na kobeta yo muto osali yango bongo osombi guitare normal te pona ni bon guitare normal eza qu'il faut basomilanga po nakendaki kotuna ngo pa bachine acoustique to sèche ya sengola po ya ndaya wasalaka yango po basala bandali eza sengola donc oyo nini oyo kiteni ya bidon okati yo mo muto osali yango to osombi yango pa mutu te nga mo mona sali yo mo muto osala yango bongo basinga wana eza basinga ni ba fil de pêche po babimisa bandisi na mai yango osali ale yo mosiko komobeta mais on sait que vous pouvez taper guitare normale. La bête, on a ça compagnie. L'orchestre, na ça compagnie, na groupe, na ngamo ko les griots de l'espoir. Ils ala kabu na ipen, on a ça na ipen. Na ipen ba masona ka na ba ba utaka kaluka. On est battu masana na ba la ka.
bobeta wapi tobetaka na liyeye na ipenge eza ni bar eza ni eza bar ya bar bo orchestre mo munene pe eza ya muke bobeta bitaka banzemu na bino ba création na biso sikoyo ne ila forêt nakolo bakaka exploitaka biso bokopera na ye na cadre wana botravaille boke botekeli ye mwa babilo na bino bino mpe bokota na ye na studio tokota na ye mpe ya studio na mpe topesa fwa na ye me ndenge ayesa biso ke tozala na patience soki mambo asalisili nde tokobeta nde sikoyo badimanche oyo obeta no yo moko donc obeta boeti wapi naabeta nde nake boye nakesi kokona oyisa kokokena biso mpona sécurité sa donc obimi boye obimi ba heure nini obanda yango heure nini bon nabandaki yango ba 15 heures tipo kozwa combien tipo soki bango na mpe na ba 100 000 moi 40 000 vraiment bandana yana tout fait bon appétit bon appétit eza mon pongo de tu lui as payé tu lui as donné son quelque chose là monsieur déjà ah monsieur déjà quelque chose oh tu lui as donné ok d'accord mettez la main de ma bayaka exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali tokasa mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz alive nongo yila ino to la kata ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gen to le bela donc Papi Gen au Paris pour ça ma sona la ville à Lyon toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé dans gaz na la koya isika boye donc c'est que ma va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona Papi Gen dans le kilo gaz na gaz à live cada terrain quoi. Et tout qui a vu la mission, on vient la mission ça sur la mboka na mboka so ko simba ko so ko lekita wa tete ko mona lekita. C'est moi qui ça fait lumière de Lyon. Alors on a na biso à Kata Lyon. Donc so lekita wa tete donc ça veut dire il y a une Lyon. Ben again Blaze Fashion du mot évidemment à la biso yango ne makambo ayaka tout le temps to la pour logo yo les bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon
bayebi biso na biso na biso pe baoya mbo kitoko makambo kitoko biloko to ala on besoin biloko na biso ya oyaki na uta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisso na Bisso, que está a poder comparecer. Bisso na Bisso, ngai awa, o que ninguém vai conhecer balobi, Bisso na Bisso, awa polémique ezalaka te, awa pe bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngamona utaki na ba marchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso na biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba musala, kozala sérieux na musala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya biso na biso. Ngai ana mingi oloba te, nazali kozela bino oya musala liboso nzambe asunga bino.